Loba mongongo na yo papa. Loba mongongo na yo papa. Papa bitumba Afrique du Sud tindaka bana ya koreki to kotaka babeko papa. Papa Simon Kimbangu wolfanyaka tour ya monde entier surtout en RDC. Binyo lifanya kunasema muta na droit ya kukamata ta portion kidogo. Ngeye buba voka basala ntadi vanantandwa ntadi yandiko ilembi kunkulwa. Papa bolobi nini? Papa bolobi nini na este batu bazokufa papa. Papa batu bazokufa papa. Papa batu bazokufa papa. Maman na yo bazokufa violé papa. Mwana 2 ans bazali ko violer ye papa. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo mosantu. Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani korona milimo. Nzambe abakoko na biso. Nzambe na biso na tango e biso bana na oto gumbi bilongi na se. Na sengi bolimbisi papa. Oyo na sali ya mabe utatongo olimbisa ngai. Po ete maye oyo na kosenga na tango oyo esala makelele na matoi na yo te kasi ekomela yo. Mama mwilu, mama, lelo ezali mokolo monene oyo likolo ezali polele. Ezali mokolo oyo pesi biso privilège ya monene po ete biso ba mama tolelela mokili. Tolelela mabota na biso, tolelela pe lingomba. Ya solo mama toyeko pesa yo mikanda na biso. Oyo kikolela ya bana na yo uta 3h du matin. Mikanda o basili ko pesa yo mama mwilu. Po ete okomisela biso yango epai ya papa Simon Kimbangu. Mama ya solo totali sibino mokili te mama. Toza na pasi biso ba mama na yo toyekolela. Pasi nyonso ekomaka na mokili biso ba mama tozalaka victime. Mama, lelo biso epai ya papa Simon Kimbangu. Nzoto na biso ezali temple na ye. Mais lelo temple na ye bakomi kosaka na yango. Na tango nyonso pasi ezali guerre ko violer biso. Nzoto ezali temple na ye. Tala moyini nenga azali kobebisa temple na ye. Komonisa biso pasi ko violer bana na biso ya 10 ans. Ba bébé ya 2 ans, 3 ans. Papa Simon Kimbangu. Ya solo nzoto na biso ezali temple na yo. Batu wana bazali ko violer. Batu wana bazali komonisa pasi na ngambo ya este papa. Tango yo kelaka mokili okiaka ba limite. Papa oza nzambe tokoyi kotuna yo question te. Kasi toleli papa tosengi. Bamboka oyo moyini azali kobongisa na partie ya este ezali limite ya RDC te. Papa soki ezali limite ete mboka wana ba partie wana ezali na kati ya RDC. Papa pona nini moyini azali kobongisa biso tango molai pendant 30 ans. Papa soki kote wana ezali mboka na yo atako mabe basalaki yo papa melingomba na yo etongamaki kuna nzembo eyembamaki mawa na mabota oyo lingomba kimbangisi ezali na kati te me kuna lingomba na yo ezali papa bana na yo bakomi meme kokufa papa olobi nini ndelo wana ezali ya biso to ezali ya biso te papa soki ezali ya biso loba liloba. Soki ezali ya biso papa loba liloba, makila ezali koganga. Bana bazali kolela, ba mama bazali kolela, e ba papa bazali kolela. Nzambe na mawa. Nzambe na mawa.
olobaka ete mingi bokoyoka kasi bokomona te kasi tokomi komona soki otali président oyo ajeteki akufaki amoni mais papa olobaka tokomona te tokoyoka kaka na mosika mais lelo ekomeli biso papa tozangi kimia na bandako na biso mingi tozali na bafamille kuna pasi sango ya koyoka nzambe na biso olobi nini papa Simon Kimbangu Kiangani olobi nini mama Mwili olobi nini papa Kisolokelo olobi nini papa olobi nini makila ya bana mo ezali koganda papa olobi nini papa Kisolokelo nzambe molimo mosantu papa bolobi nini papa bolobi nini papa bolobi nini na este bato bazokufa papa bato bazokufa papa bato bazokufa papa mama na yo bazokufa viole papa mwana 2 ans bazali ko viole ye papa olobi nini papa yoka kolela na biso mama lelo ezali mercredi solution papa yoka kolela mama na este papa yoka kolela mama na este papa yo lobi biso bitoko tia kimia mama na yo tokoye kolela papa nakati mama moto tondia wala paroisse yo papa ta moko oya sambelaki banda 3 heures tina tango yo papa ya malamu azali te oyo kela biso na kina ya bituma ya este papa tolele pai na yo papa solution epai na yo papa totiki masomo boko na nzambe na ngai loba mongongo na yo papa papa bitumba ya Afrique du Sud etindaka bana ya poriti tokotaka babeko papa bazwaka indépendance eza bamisusu te kaka biso bana na yo papa mpona este olobi nini papa tolele pai na yo papa okanisela mboka wana nakomba tata mwana mpe tata molimo mosantu. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV.